Comment Bonnie, ça va bien? Bonjour. Bonjour mes amis. Bonjour mes frères et sœurs. Jambo abarienu. Ebwe. Mukwe ebwe. Ngai biso bakonte bapenza kikongo malamu te. Ah là là. Biso Congo. Te bazaki. Ka kikongo ebwe. Apo ebwe na revenir. Apo ebwe na ndeni. Bon. Michinel. Voilà Alpha Kumbika de mon école. Nzambe. Tu peux comprendre alors bonjour. Ndeka na bakeba na bobenga ba maman. Ba maman bobenga ba papa et Michel a venu en haut pour nous pour le mariage. Ensemble sur ma Eliane, tout n'a pas de mbote mingi ba bolinganga, ba bolingaka maman Eliane, ba bolinga émission oyo, ba bolinga secrétaire de décoration la Providence. Yanga eleka ka boy. En tout cas, merci beaucoup parce que nous avons besoin de répondre positivement. En fait, merci parce que nous avons abonné à notre bazar au Bakisama au bazar de l'émission. Il y a un merci. Nous avons tous les plaisirs pour moi. Merci beaucoup. Merci na ndenge ba émission surtout botali mikolo yo botumisenga trop makamba mama Eliane makamba frère Mike frère Mike ala papa ba mama bango to tika epe kimia a respirer tiko to mikolo to lokana bo frère Mike ya balaki libala e baby tiko to ko tata passer Moïse Mbiye pone ni abala te passer Moïse Mbiye na pesi mbote passer Moïse Mbiye na kenda ko mona na 2016 en 2016 na kena pasteur Moïse Mbiye na solo ne nepse pasteur na biso ta sa emission mo le mariage yapsi na bi maman Eliane yoza maman te ngamu na bala na ngate bona ke maman mariage wono zunga ka bater ba internet to batala ka ba finga nga habité respect za ba ko finga te ba lo ba ka me ba finga te lelo na yesu ko so na bino nde boyebi ki emission biso za proponi pour le mariage ne na ba to solo kana bato yo ba ko tsana kata ndaka mabala te comment vivre sa vie de couple oyo déjà baza na kati ya mabala ndenge bayebisanga na bandeko mosusu batalanga mama Eliane kolobaka te ke osala mpona bajeune yaka mpona bajeune te mais biso mpe on apprend tous les jours ndenge olobaka on apprend tous les jours napesi mbote mingi na bato oyo batalanga na États-Unis bango bazalaka mpenza malgré décalage ya temps bazalaka vraiment ntan ya kobenga ngai kosolola na ngai koyebisanga oyo esepelisaka bango na oyo balingi nalobaka naboyaka baremarke te vraiment nazara vraiment ouverte soki obengi nga mpona remarke kosololi na ngai tokosola na biso sans problème parce que nga moko na parfaite te moi aussi j'apprends chez d'autres personnes makambo so nasolanga na bino soki makambo oyo ya makasi mosuku tuna na bokelo na bisa nini yebisanga mama omoni basemeki ndenge baza wana mama olambeli bango kaka fufu basemeki balingaka na bango kolia soki balia opesi bango na transport basemi nzela bakamati bakenda bango yakanisi awa eza lokwa na Kinshasa kuna soki semeki ayo olambeli fufu opesi na transport so awa batransport ezalaka te tala donc baide mosusu na mposa koyeba likambo mwana tuli mpe bokelo na natunaka mpe bamama mwana tuli mpe mambia eloko boye koza ndenge baexplike mpe ngai moi aussi j'apprends tous les jours. Alors lelo toujours solo là pour na bato mingi boyebisa ngai ke mama Eliane tu yo ulingo yebisa biso ka makambo ya kobatela libala ozoka ngoni na sens moko neti ka mwasi fa batela neti mobali te yaza ndenge wana te ce n'est pas que nanga mwasi abatela mobali abatela te eza bongo te lokola naza mwasi nayebi basi nde tozalaka nde bacomportement na biso basi parce que biso basi tozalaka ndenge moko mais babizele na biso nde esalaka moi ekesa na mwa moke soki natelemelaka mingi ka mwa mwasi parce que balobi na bible eza ngai ete bible moto yango molobake une femme sage bâtit sa maison mais elobi na biso kaka ke Marie aimez vos femmes. Alors le tokosola likambo oyo etali comportement ya mibali yango nasengi ke ntango moto kokota na émission oyo so otali linga botala yango na papa botala na mobali pourquoi parce que mibali ebele babenganga basepelaka mama nitu en tout cas vraiment félicitations na ndenge osalaka baémission mwasi nanga vraiment akoma kaka soki na moti mosala komona atie mama nitu bana na biso kutu mwana na biso kutu aza na 7 ans soki ka mama tu veux que je mette quoi tu veux que je mette mama nitu basi bayebeke na télévision na bango eloko ezaka mama nitu c'est vrai baémission nanga boyebi na lobake bana bobenga bamama bobenga bapapa eza ndenge nga nasololaka na bino mission na ngai ezalaka na ba makambo penza ya donc okotela même na bokilo
na bokilo penza bofandi botali pe émission ya papa nous pour le mariage. Donc au lelo na mauvais comportement ya nini ya ba on marié. Pas seulement les hommes mariés, mais on nous attend kaza mobali, mais vu qu'ils ont makambo mobala to kotamini na ba kwa mabala parce que o bana libanda, monu soza libanda soki na bali moi c'était abomba comportement, tout comme penser abomba ka mobali pe abombaka. Mais ba papa na ko sona bino lelo parce que ba maman mingi ba se plaindre ba lobi que comportement ya mibali, il y a les hommes qui sont très très colériques. Mibali ya kanda, les hommes qui crient, les hommes qui insultent leurs femmes. Papa moi si na yo mutobali yo bando finga mwasi na yo finga ta mwasi na yo yebi nde bosi boyebana na bino système adana Eve eza normal yo kota tina famille papa oko finga mwasi finga na bandeko na ye est-ce que soko tinela ka famille ya mwasi na yo tina banta moi 100 €, ça te permet pas, ça ne te donne pas l'autorisation ni la permission d'insulter la famille de ta femme. Les hommes ala monté biso basi nde to bongisa ba famille na biso bino mibali ba tshebana na mokili pona bosala la biso basi. Et banda lelo te banda na jardin d'Éden. Nous avons moi bisaki Adam abi banda lelo tu vas manger prépare les sillons de ton front. Les amis wana. Mais parce que pourquoi mibali soko sali moi c'est moi le komoko ya moi kaka. Le komoko finga yo. Tala ko tonela zo comme moto na poto et le bite qui akoma niti esclave na yo non. Kwa na mwasi na poto mwasi akoma esclave te okobanda kofinga mwasi na miso ba camarade na miso ba ndeko zo respecter te. Monsieur, tu dois apprendre à respecter ta femme, tu dois apprendre à aimer ta femme. Kofinga ka mwasi zelo ko moma bebo ba ke mwasi azaka moto ya kanda mo makasi mobali koko silika na yo bomona kanda ya mwasi nde ezaka te mwasi soko asiliki verre abambi na mabele soko asiliki fer abambi na mabele asiliki abandi opanza biloko. Or bino mibali bozaka bongo te soko osiliki ena façon mobali asilikelaka mobali apanza biloko na kati ya ndako te mais mwasi soko asiliki asaka nini apanza biloko na kati ya ndako. C'est pour vous dire que kanda ya mwasi na kanda ya mobali ezaka ndenge moko te eza vraiment différent. Il faut vraiment kosalaka attention na kanda ya basi parce que biso basi toka na kanda makasi. Comportement ya mibali bandeko basi bayebisinga mobali akoganga lota na miso ya bana na yo mobali akoganga lota na miso ya bacamarade mobali akoki aposer ta question boye le temps peut sa réponse à ça gangi déjà. Les hommes qui aiment crier non. L'amour, c'est la douceur. Il faut être doux dans les mariages. Nakati bolingo dans l'amour, il faut qu'on soit dans la douceur moko boy. Biso ba si toza na biso ba être moko to na biso faible. Moi c'est linga kaka ba chérir, moi c'est linga kaka en tout cas aussi ça moi c'est bomonaka mibali ko baza ba jigolo bokamo ka bozo ba ke mais ces garçons là asa jigolo asa escroc ndeni akiko linga moi c'est kitoko boy. Mais alingi moi sona kitoko moi c'est lingi poane parce que maloba o azo yebisa moi si hein. Et moi, ça nini moi c'est alingae moi c'est alingaka ba parole maloba moi kitoko o ezo côté na mutu ezo côté tina kati ya motema o mona couple moi ça na décalage ya beauté hein to bango bongo couple a décalage ya beauté mona une femme trop belle otali mobali azana ye obi ah mobali openza. Est-ce qu'à mériter moi sur oui à mériter pourquoi mériter parce qu'à comprendre que moi c'est un mot moi faible à comprendre que moi c'est un mot moi l'ingara amour moi c'est l'ingara balingaye moi c'est l'ingara chérie moi c'est l'ingara douceur moi c'est l'ingara mobile aganga pa pamba te comme ko ganga ndio mutu moko oza militaire moko boye on oza soldat ta kutu soldat balabiti ke soza soldat faut bana ganga pamba ba comportement abino mibali ezo simplice mingi basi te basi basala kebele moi so ko balaye akomema zemi 9 mois amemeli ozemi amemeli mwana aboteli mwana tout pe aboteli bana il faut respecter ye moi si okobima tango kozonga moi sa ko tshema boko na moto alambeli yo olie il faut respecter moi si asala makambo ebele parfois papa bozalaka wana te pona ko éduquer bana ba maman nde ba éduquer bana il faut opesa ba félicitations tous les week-ends tu n'es pas à la maison mosaluka kobima ko kene pas baninga ko kene na banganda makambo pe bando ko fela mikolo politique oh la vérité désire mais beaucoup mo ko tina kati mabala politique mo bozaki bovanda ka soute nini c'est les cas élection c'est les cas to comme na président Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton to comme na président déjà président de la République Azali bokoma ko kende ko luka bokoma ka okende boy na woteki dernièrement pa ya pasteur Francis Lola okotaka kuna kasi makambo osala ezo bino botala ka président bino soni botala nano nanda bandako na bino soki kutu mobile zoko ko diriger ndako na yo te ozoko ko kovanda malamu na kati ya ndako te na mwasa bongo peuple nde okoka bino donc les politiciens de la rue
boza ba politicien ya balabala boyebi kotala mabe ya loko ba footballeur moto azobeta il fallait pas à gauche il fallait pas à droite est-ce que ceux qui va dire gauche droite ko kopesa ngo mikolo bovandeli kaka kotonga kaka président de bopesa mpe président respect bovandeli kaka kotonga président kaka Fatia et puis Fatia ce n'est pas votre ami il n'est pas notre ami il faut respecter mutu et surtout grade ya commune yango ya président de la République bolinga te eza ndenge wana c'est un homme d'état aza président de la République awa leso oyiba tangisa bana na classe qui est le président de la République démocratique du Congo bakolobani monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bopesa ye respect comment on a qui wana respecter kotala mibali bafinga ka bato so mobali afinga moninga ni mobali ebongo ofinga mwasi nini ce que tel mobile azo finga moninga ni mobile bon ce comme la mos en plus ko finga ko finga mo pepe na musika et ngamba mobile ndenga te mais 1m80 1m95 à telemi quand de bocha ba bla bla on petit pe quand ko fait côté bon ko esa na mabele non pour respecter mon pour respecter président c'est notre président aza président na biso bozana ko vanda ka mosula politique bozo ko gérer banda ko na bibliothèque la république ne boko ko gérer ngo Maman quand n'est pas fatigué maintenant ma faute à mon thème ma faute matin à mon thème la vérité désire mes athées élection c'est là déjà maman c'est les gars déjà tout changer d'étape bon changer d'étape t'es on peut le coup de libanda solo na baninga le quoi il y a X comme président X a comité Y nous a commis comme problème au tina kanda ozo akota tina kata ndako libanda te ba mibali na biso ba papa na biso bo changer boni ko ba responsabilité na bino te responsabilité kati ndako bolingi te bosi boyeba ka bona sina foti mo ndako courant ko futa te téléphone ko futa te ta ba responsabilité bo tike na basi après bino ba tende ngona kaka na nzela so boy kaka to kende soulèvement populaire bino wana bozo ko se soulèvement ko to na sina benda famille na nga matoi encore biso pe na famille to za biso ebele te na sina biso ki bande ko nga mukolo soulèvement populaire mutu moko abima libanda te to ça déjà muke bon ce qui te kie kuna netika jawali na nganda azana mwana maki to konde wana nake netika jawali ke na soulèvement populaire ba lokinga te e sala mate non ici mate oh mikolo foto ke te bon ne ko se soulever ka bino mona ko linga te na ko linga jawali ke na na soulever eke sani netika Daniel ke na soulèvement populaire ici mate oh ma minute azana bima te boki na ba soulèvement populaire bino moko botika bato bavana pe na kimia boko mana ba responsable ya kati ba ndako boza awa mibali yango ya biso ya poto comportement mabe mingi bakipa pe ba parents na bango te boyebi okipe ba parents na bino te kaka politique comme na bino likambo mikolo ezaka soki bale te politique te bale non botana pe bandako na bino boko mana pe bato ya respect okipe na belle famille olati ekoti te ongo pesa bato wana mbote longola tango ekoti tia mwa koti na mopanzi pesa mbote libanga kaba pesa mbote nde longola ekoti biso bakongole toza bato ya respect to bato ya lozito mutu mwana belle famille basi bayeba soko oyeka bakaka olingi pe kolia lokosi na belle famille mais moko kotika na ndako ya mwasi na bana otika te mobali ya solo afinga mwasi te mobali ya solo abetaka mwasi te mobali ya solo aganga pamba te un homme doit être un homme mobali ya solo asilika pamba te mobali ya solo abi ko chérir mwasi na ye na kipe kota basi ba mama ya solo na yokaki ndeko oyo ayebisaki nga mama mobali na alinga koganga nga na kopesa ka kisi moko ya makasi kisi wana so saleli yango kaka bakoganga ne wana mona esila une réponse douce calme la colère soki lio na yo wana ye abandi koganga répondre na douceur avec amour lobi so ye na koganga répondre na douceur avec amour okokorrige nde bakorrigeaka moto indirectement akozala corriger il y a que les imbéciles qui ne changent pas les hommes changent mpona lelo to soki wana Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Mungu abariki. Tanzania mkalusa kumu. Nzamba mbele, 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 mbele,